mafuta wana eza oyo te oyo tomonaka oyo te oyo wenzete oyo wenzete oyo bateka mpe na magasin balibane te te wana te wana nyonso to eza mafuta ya nzambe te soki ya nzambe ezalaka ndenge nini pasteur mais lelo tozomona basali na nzambe mosusu aza na papa molimo te mbala moko abimi o nzamba bengi nga nzamba poni ngai nalalaki na loti nzamba obenga ngai mbala moko ye moko pa bimi asalita msusu ministère na ye akompe ko kamba batu siko wana to benga ngoni te wana za mosala nzambe te. Ce n'est pas Paul là Timothée ça to ko teke lelo papa zaki pasteur abimisi mwana na ye otozo mona ke batata ba sali au prix à pasteur belé bavandi ba consacrer vie na bango. Mais le pasteur a au monde si ça va nous préparer retraite na bimisi mona na ye balbi ba yebaka ba sali ya nzambe na bambumana na bango okomona lelo basali ya nzambe belé baza ba divorcer asa na Kinshasa mwasi na poto soki kombe de mbula lobi divorce o mosala nzamba sentaki o mosala nzamba azala ba profession o no nzamba azala balangai boy o no avona sakola il faut mutaya na autant do bato baye bato ana resembler pona bato bato a $1000 atie bango loboko bato ya 500 atie loboko et ko bato ba $20 na sambe ibloka mopiku ozomona jaba misala wana nyek tozomona tele comme le rôle dans le ministre royaume comme si un ministre il y a l'état sous qu'on se préparer comme moi dans la sous il y a le moto monongo na ba parti politique mais tout comme monongo peut même l'église même au kuna bimi nga réserve de terrain nga na ibitia lelo soki pasteur Mokambi na itonga akwesa mina mbeba siko ba fidèle bana o yazo kamba bakoki se réagir ndengeni Original. Boza connecté avec CPLA TV. Décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, peut 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabana Mboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. La site n'a vu sur internet. Bon, on a des détails. Matali Banda. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Ibon. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est CPLA TV, Nabino, Lilo. Du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV. Bienvenue dans votre site www.cleboisoriginal.com du grand prêtre César Ngadi. Quand je parle du grand prêtre, dans mon Rambalamoro, Dani Bokombe, tsunami de la presse congolaise parce que balobi fusion moko ya makasi salami wana info tsunami RD Congo yango et bimisi Clebois original parce que to zwika ka maele na biso to zwika ka makasi na biso yango to lobi to salango susu ezala su kitoko makasi yango émission na bino lelo analyse présentée par Gradimu ya Ibenge de la presse congolaise et meki kokota un peu kolukila bino musala nzambe ko to bengi bongo na kombo ya pasteur Michel Diedi Lukuni yende to yambiye lelo tuzomeka mpe ko beta masolo na o etali basali na nzambe ndenge nini musala ezokende mais sujet na biso ya lelo eza vraiment moi makasi na ko annoncer sujet na biso mais avant de annoncer sujet na biso na pesi na mbote na musala nzambe o tuzana ye le pasteur Michel. Bonjour pasteur. Bonjour papa journaliste. Pasteur Michel lelo émission analyse site Clebois original et ye ko landauti na ndaku ba impression na eza nini na batyon so bazolanda na ngonga o te impression na nga eza naza vraiment les sengo parce que naebike na kolanda émission oyo bana nzambe bele ba ozali édifier. Merci beaucoup pasteur. Alors pasteur lelo sujet na biso ezali sur les appels de Dieu. Lelo tozomona mutunyo son nzamba bengi ngai nzamba pona ngai ngana za nzambe réserve de l'Éternel e kingani ngana za boy. Pasteur Michel, est-ce que kokoko yebisa biso appel izanini? Appel c'est le penser à Nzambe ezali tango Nzambe alingi kozwa mutu po abenga ye po na musala na ye nde wana tuzobenga ngo appel ya Nzambe d'abord quand la mukuse po to kendele makambe belete donc tango Nzambe azobenga mutu po na musala na ye wana nde appel ya Nzambe tozobela appel.
Merci beaucoup, pasteur. Mais pasteur, quelque part, tout le monde il sous appelle na choix. Batumsusu nganzamba pona ngai, nganzamba benga ngai. Est-ce que vous expliquer biso différence ni des entre appel na choix? Est-ce que ça la différence morto ça na ngai lo moro? Bon, appel na choix ezaka à peu près loko moko. Mais eloko eza oyo tungisa ba nzambe belé, tozoyi baté ndenge nini kobenga masalamaka. Kobenga kopona mato kobenga masalamaka. Kobenga ma esalamaka na zambati, na ke retraite, na umela l'église te. Il faut formation et salama. Donc mutu afandi aza formé de mutuana pona mi pa nzambe sikoyo. Pasa la musala nzambe. Pasteur, excusez, formation oyo lobby eza formation neti ya théologie to formation on nzambe mo va former mutu. Bon, formation ya théologie mingi to lobango eza lokola na zoloba yango te parce que tout ça ba théologie belé. Tout le monde to théologie boye ya église, hein, notanga ba komba église te. Tout le monde église boye eza la théologie lango. O église la théologie lango mais eza la formation mo côté. Dans ce côté baza na théologie na bango baza mingi makasi na délivrance. Bazo la sabatuka délivrance. Donc ba différence wana siko. Donc eza mo bulu koto yo batambola makolongulu. Koto bula balata sapato, koto balata bilamba pembe. Donc bon yo surtout on eza ba formation moko o eza nazolo ba ngote. Mais tango mutu nzamba bengi mutu abenga mutu na sama kola un nom de Dieu o eza spirituel parce que Dieu est esprit. Nengi Bible bi na biso na Jean chapitre 4 na verset 24. Dieu est esprit. Bato pi balingi ba adorer, ba salela nzambe, tu ba salela molimo. Donc formation ya musali ya nzambe ya solo eza o ezo salama spirituellement na sama kola musali ya nzambe. Ok, pasteur, lelo outi kolobango awa il faut ko benga masi ya makolo nzambe. Mais l'autre so mona basali na nzambe mususu azana papa molimo te. Mbala moko abimi o nzamba bengi nga nzamba poni ngai na lalaki na loti nzamba obenga ngai mbala moko ye moko pa bimi asalita mususu ministère na ye akompe ko kamba batu siko wana to benga ngoni te wana za musala nzambe te musala nzambe te. Pour le but déjà bien que musala nzambe faut dans la formation. To remona la Bible to rappuyer on va verset biblique. Il faut dans la formation moko pa musala nzambe mususu oya ko lakisa ye o nzamba tsakati na ye. Nde yazo bimisa yo pour lobo ko musala nzambe mais obimi na zamba pour umeli trop na zamba na okende ko prier ce qui ndenge nité on a un faux serviteur de Dieu. Mais pasteur est-ce que vous pouvez faire référence na côté on a vraiment que non ce qui mutu abengami na nzambe to aza musala na nzambe il faut abima na makolo ya mutu intel to pakamoko songolo pakala est-ce que ça na ba référence dans la Bible le bon? Oui, tout le monde dans la Bible, tout le monde a babi Élie na Samuel tanga bengamaki azaki na sama kola Eli asaki na sama kola to vanda na kata temple donc na kata temple ya liloba nde place nzamba pona ki ekuna azo benga ye poza la lobby prophète ezate kaza abimai ka ndeke te ezala te et puis tout le monde David tango abimaki azaki na Esaïe zungo ba fondement ya liloba nzambe ya baba Jésus-Christ fils d'Esaïe donc fondement ya liloba nzambe donc azaki na kata formation babimisi babinade babimisi bayana babiwa babite bangote mais nzamba ponaki David pour David abanaki ko azalaki na kati ya formation azalaki ko petre ba brebis donc azalaki ko battre liloba nzambe malamu nzamba ponaki aponaki pe suka kona te baliba pakole mafuta ko wendre mosala nzambe lingolo banini ko pakula mosala nzambe mafuta ya babi avant banda ministère faut pakula mafuta donc ya auto benga consacration ba consacrer yo mais mafuta wana za ote auto mona ka ote wa wenzete te wa wenzete ba te rappeler magasin ba libanais te huile d'olive te wana te wala nyoso tu za mafuta ya nzambe te so ya nzambe za ndenge nini pasteur mafuta ya nzambe so bazolo ba onction elingolo bako ko tia sagesse na kata mutu ndi bazo wendre yo tokotanga ngo rapidement si moi ezali na 1 Jean balobi émission oyo soto ya mi basala nzambe tozonga ka na référence parce que Bible yango des références na biso donc tozo landa lecture ya pasteur na 1 Jean chapitre 2 na verset 20 Bible ezolo baboué c'est déjà 1 Jean chapitre 2 voilà 20e verset Bible ezolo pour vous vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ce bâtiment mafuta comme on a connaissance. C'est des mafuta bazoloba, ils ont des connaissances, sagesse,
o ba to tchana kati na yo po lobi o sala musala nzambe yango moni Yesu abaki il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour libérer les captifs. Donc c'est pas pour pas que le bafuta wana te. Donc oza musala nzambe te. Oleki na formation te ofandi boete oza musala nzambe te. Nako kwa puyango le sous na verset 27 quand on a même livre 1 Jean chapitre 2 verset 27, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, enseignement, onction. Oh, David, parole qui est ma foute avant mon ministère. Cela veut dire, Azouaki, enseignement de la part de Esaïe, son père. Ateya qui avant ça qui a l'accès à Manzambe. Yang babi que onction bino bozo za mensonge te. Ça veut dire ngobalin bozo maté ya lokutate. Tout le monde a maté ya lokuta ou kepa n'a pas père spirituel moko ba veste le ba veste ici là. Tout le monde va passer ba mouchoir ici là. Lelo ba ko ngolo taba mabele te. Soko kepa na sa serviteur o wana yabaka que vandi ozo onction ya mensonge. Ya lokuta. Posant la facilité que va contredire yo pe ko kili su te fandi no yangote. Donc ko bengama faut formation ezala et puis faut vendre na sama kula musala nzambe. Oyo aza spirituel aza nzambe. Mais oyo aza charnel aza batu. Na ko pesa exemple Esaïe. Esaïe azala ki prophète roi. Mais Esaïe ki roi ya batu. C'est le selon batu. Aponama ki la nzambe te. Omonaka suka ki nzamba rejeta ki. Mais David l'homme selon le cœur de Dieu, on zambe apona ki atini mosali na ye, akeko ouendre ye, abi yende nzamba abi ke atie motema ni zapana ye. L'homme selon le cœur de Dieu, de David. Donc il faut ovanda na sama kola mosali nzambe, ala kisao makama nzambe na molimo. Donc faut y ba différence, hein? So balobi moi si na nzoto boye, yeba ke nzamba pesa biso moi si maputa te. C'est ça oui. Hein? Nzamba apesa bato mwasi maputa te mais nzamba apesa bato mwasi ya molimo parce que nzamba za molimo donc soko zi mwasi na nzoto ya maputa faut luka pe mwasi mususu o azana likolo nzamba pa pesa weye. Donc il faut préparer, si on a comprendre bien, il faut oser la préparer le coup la Paul ndabande ko préparer Timothée. Donc c'est ça. Voilà, donc faut préparer bien comme mwana na ngai, voilà zo préparer. Ce n'est pas Paul là Timothée ça to ko te que le papa zaki pasteur abimisi mwana na ye. O tozo mona ke ba tata ba sali au prix à pasteur belé ba vandi ba consacrer vie na bango. Mais le pasteur au mona nga si ça ba préparer retraite na abimisi mwana na ye. Mais ezala bango pe ba yamba rappel non c'est long ndenge to ka bango ke ayamba ki appel yango wana tamsu ba remplacer ka papa ndezala na boité moi na pasteur comme pasteur te na le bongo te hein mais tozolo baki to bengi Timothée Paul azaki na moi sini na balaki po bota Timothée wana te alléluia ça veut dire bana na yo oyo zo bazuya na église bango ne oyo bana na yo oyo nzamba azomona bana na yo soki pe mwana no na nzoto boya mikotisi na musala nzambe gloire à Dieu akoki pe kozala mais nyeng tozomona tele comme lokola ndala bani lokola ba ministre ba royaume comme soki aza ministre ya l'état soki alango azo préparer ka mwana na ye soki ya longo to monongo na ba parti politique mais to comme ko monongo pe même l'église même ma kuna bimio nga réserve de terrain nga na ibitea te kasi yango to meki olobela likambo ya réserve de l'éternel parce que ceux qui to ngito tuna motuna to koyeba ndenge nini kino oyo eza appel ya nzambe oyo eza appel ya nzambe te parce que quelque part tant to uti koloba na exemple kuna to moni kino Samuel abande koyeba te ke wana nzambe mutazo bengaye mais sikoyo mutu aoyeba ndenge nini oyo eza appel ya nzambe oyo eza appel ya nzambe te. Donc appel ya nzambe esalamaka kaka tango mutu avandi azolanda formation donc avandi boeti omona bakeba cop bakeba wapi mais omona ke hier kende ka église azan église même vrai pasteur atalaka ndenge église ezo marcher abikete nazomona mwana oyo lobia oza mosala nzambe po mona naka façon na ye comme kitsa na ye babi l'humilité précède la gloire so kitsa na loba nzambe ato ça comprendre que oyo oza mosala nzambe yango komona na Jérémie na chapitre tout le monde appelle à Jérémie quand même pour tout le monde l'appelle tout le monde a quand même appelle à Jérémie Jérémie chapitre 1er verset 4 à 6
Jérémie, chapitre 1er, verset 4, pour le 6e verset. Yoka, Bible. Babi, vocation du prophète. Donc, prophète, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui est inspiré. De la part de l'éternel des prophètes. On a moi si mobo boye, na mona mobile mo kambongo te. Wana za prophète Nzambe te. Asko. Siko ya Nzambe za rande. O Nzambe zali o azo prophétiser d'écriture. O azo bimisa esprit na kati ya makomi. Kasi yango nde makambo zo bo malisusu makambo mikolo. Tout en na lecture to songa na sisio wana. Voilà. La parole de l'Éternel, Jérémie chapitre 1er, tout en verset 4, pour total appel à Jérémie. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je fusse formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tout auprès de ce que je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Oh, Nzambe a ordonné pas inayo. C'est-à-dire, abi Nzambe ndazo bengaye. Abi bando za kina libu mama, wapi libu mama. Oh. Pour abi ko. Oh. Libu mama mes églises. Ah. D'autant on a télémi nazo te ya bana na Nzambe, nazo ngana bota bango. Yango boli Paul alobaki nazo ka posa yako bota. C'est nazo ngabimisa bana na Nzambe basali ya Nzambe. Baye banzambe pour basali ya Nzambe azuka abota. Mais pasteur esika na na église ebele bate ya biso ki libu mama ezali tango azalaki na na semi. Oh ezali libu manioka. Nyoka nda tambola na libumu, c'est le mensonge. Oh non, nazo mona ndeko na apesi prophétie abia ko sele yango na mbongo. Te, wana nyoka. Wana mosala Nzambe te. Donc quelque part pasteur ngote mais après ko sele prophétie. Te, wana ngote. Wana ezate na Bible. Ko sele prophétie. Ezate. Mwana Nzambe so comprendre que makama Nzambe eza d'abord fona tangi makomi na tombolango. Mais soki do tangi kuti makomi, o kuto zolo ba kuti na makomi kuti ezate. Donc kuto tongo oza munyoka. Munyoka za muto azo na mensonge na kati église, na kati évangile. O Nzambe o Dieu m'a dit. O Dieu m'a dit te prophétise de la part du Seigneur. Oki nengal biya abi a ordonné akende koloba makambo o Nzambe a ordonné o Nzambe atina mundo kona ye. Pasteur tokoyeba ndenge nini ke o azolo beza Nzambe nde mutatie o azolo beza Nzambe te mutatie. Tokoyeba ndenge. Te tokoyeba babia okoyeba tango ko fanda pena na sama kola mosala Nzambe solo. Pona bungisa bana Nzambe tanza bido solo. C'est dit Nzambe la ke pa Nzambe lo Nzambe pesanga mosala ya Nzambe solo oya yo bondela ka bongo chaque jour Nzambe akomema yo tia ko l'action mosala Nzambe solo pe akosunga yo obano mona fausseté obia oya za libanda oya za nakati parce que babi soustraction salamaka tango mutakomna lo Nzambe ndaba do soustraire abando yeba mabena malamu mais soki mutuna ayebite lo Nzambe a mona ka libu mama yango te libu mama eza tango na telembi kuna nazo te lo Nzambe nde nazo ngana bota nazo bota bana siko na molimo yango mona popie Paul abada ko benga Timothée mwana nanga abota ke wa abota ke tango nazo te lo Nzambe azo wendre ye azo lakse Nzambe abi nazo bota Paul lobile na vanda boye na naza na bana o ngana bota na molimo yango do faut ça la très d'attention na batoyo bazo bimakaka papa zaki akufi à comprendre que eza business eza na mbongo fo mwana nanga tikala wana sinote mbongo okende non musala Nzambe eza wana te to mona pasteur confiance nde tam susu ba pasteur musu ba koma obanga atika confiance na ba pakalingomba tam susu ba ko occuper libota ne soute parce que toyebi eza na ba pasteur musu ba dépendaka na église aza na temps plein église alors siko azotala ke soki tam susu atiki pasteur wana akamba to atiki ba pakamoko bakamba ba ozwa su libota ne en charge te yango wana mwana ne moko azala wana po akipeka bandeko na le pasteur déjà za na foité ana foité vrai pasteur abanga te c'est lui qui va trancher. Hein? Mais on a fouetté. J'ai déjà passé à la peur. C'est charnel.
aza spiritualité. Donc place problème ils parce que déjà charnel parce qu'on a conduit le peuple de Dieu. Bible dit si un aveugle conduit l'aveugle, sous kalango na conducteur na aveugle bokuya. Voilà, nda pas le pasteur. Moni. Il y a dit que mon serviteur prospérera. Prospérera en quoi? En parole. Et il montera très haut. C'est en parole. Ce n'est pas dit qu'on a dit que belé, on a dit que même nzambe na likola retourna biso mitukate. A retourna biso liloba na yesu to sala ki comment. Est-ce que tout ça que musala nzambe ndenge yango sengeli. Pasteur na ina tuno question mo matelinga. Est-ce que l'église ils a obligé tous les 5 ministères ils a obligé. L'église ministère 5 ministères voilà, ils a ministère moko ils a parole. Ils ont un katina yo. Pour moi, on a un ministère prophétique. Mais à terre. En fait, à côté, à terre. Assemble pour la battre. Quasiment on a la battre. Assemble pour la battre. Mais ça c'est-à-dire nous surtout faisant la katia mosali nzambe moko. Ah donc tout moko comme même tous les 5 ministères. A kokite il faut dans la nango, on a appelé, il faut dans la nango awa. Assemble la pona battu, babika rapé boyer, ata dans le à terre capé battu. Ça vous pouvez on. Après ça rapé exhortation, après ça peut enseignement. Donc apôtre, c'est lui qui détient la parole de Dieu. Nakati naye, azana liloba, keso bo batbamoni liloba nzambe zo simate babito luka bantoma. Pour bango de bazana liloba. Comment? Donc prophète c'est lui qui est inspiré. Est-ce que muto azana liloba nzambe inspiré te? Zoba. Donc il y a on a dit que le ministère wala nyo surtout faire nakati ya mwana na nzambe. Il y a même si comme ça, il y a tous les 5 ministères dans la carte à Jésus. Comme si il y a l'action tous les 5 ministères dans la carte à David. Tous les 5 ministères dans la carte à Paul. Donc, il y a la carte. Nous sommes dans le ministère. Pasteur, le comment on prophète a tcheki tiwana, batbazo kota, à côté, prophète nga naye, au prophétiser pour nangai. Naye ko soit prophétie nanga. Mais, pasteur, tu es bien la Bible, les arasuki. Prophète a quitté tam sous la ville moko c'est que ils a vraiment nzambe nda tindi pour le makambo ko kampe bat bazo banga pour na mona prophète bouye a quitté pour na relever là mais lelo comment toi ko luka prophète a prophétiser les biso est-ce que makambo wana lelo to komi wa na église papa elingna to lo bana lu boso boye de Genèse tin Apocalypse makambo nzambe spirituel eloko moko za nzoto te et spirituel donc faut tout zongo na molimo pour Dieu mukolo makambo ngo za esprit. Ce qu'on a dans notre comme charnel pour la loi est spirituelle, Romains 7:14. Mais moi je suis charnel vendu au péché. Donc makambo est spirituel. Ce qui prophète a fandi na kiti. Abani ko benga batu boya ko baya bandolo bela batu makambona. Par ba prophète on dit bakabola ba famille ya batu. Ba famille ya beleza ko kabona lelo ono nazomona mama la ndoki. Mama botio afina yote. Aboko le type passer ko kuto à âge à 20 ans. 30 ans, a dit, oh, maman, nous avons dit, donc, bangonde bakabola ba famille ba ba prophète ya nzambe te. Donc, moi, nzambe, yozo landanga, faut que ba mingi na o nzamba lobaki. O nga na mola ki ngata na église, ceux qui moi na yusanga ko papa nzamba lobaki na otuna lobino nini. Falo bananga o na mona ki nzete na moni bonga bosco c'est quoi? O nzamba lobi. Donc, yango na faut que ba mingi na ba prophétie wana o ezo salama wana, eza mingi za lukuta. Yango ni Paul alobaki, il faut examiner la prophétie dans les Thessaloniciens. A boka mata nzam, boka mata malamu ya mabebo boaka. Cela veut dire prophétie dans domaine moko eza makambo buzoba ebele. Siko batunde bazolinga ba yeba prophète et pasteur pardon. Bakoye ba bango ndenge nini ke oyo tam sous prophétie o ezobi meza ya bienté bako examiner yango disons de tout koloba bako examiner yango ndenge nini parce que ozomona batu mususu na église to benga ba bébé spirituel nanu akembi vraiment la quantité si autant ayoki prophétie directement yi andimi profession alors ceux qui ezatam sous na ba bébé spirituel mo bazolanda yo pasteur okoyebisa bango nini mwana na nzambe na nayibiso ke longwa bébé spirituel na Galates 4 Bible dit un héritier sokaza enfant azaka esclave donc ozalaka esclave atana makambo nzambe oko propre sakate okomona bolama nzambe te balbi bayebaka basali ya nzambe na bambuma na bango okomona lelo basali ya nzambe belé baza ba divorcer azana Kinshasa mwasi na poto soki kombe de mbula lobi divorce o mosala nzamba sentaki o mosala nzamba azala ba profession ono nzamba azala balangai boy ono avona sakola il faut mutaya na autant do bato baye bato ana osambela pona bato a $1000
atie bango loboko bato ya 5 atie loboko eko bato ya $20 na sambeli biloko mopiku ozomona jaba misala wana ozolakisa bajake mutu wana aza mosala nzambe te oyebi ke bato oyo tie loboko bakosepeli bato oyo tie loboko te motema na bango atie loboko sikoyo bato baza na mbongo te yango wana un prophète de Dieu oyo aza inspiré il parle azolobela oyo nzambe atie kati na ye mpona kobikisa bato mpona kokangola bato mpona kozongisa esengo na mitema bato mpona kolongola condamnation oyo bato bazalaki nango mpona kolakisa bato kata moto aza ndenge nini me biso so toza na nzambe tozaka balongi c'est-à-dire eloko moko te kokabola ngai na bolingo nzambe alingaka ngai biloko ya mokili non nzambe alingaka ngai donc moto akóma na confiance na nzambe moto ayeba kobika vraiment na nzela ya liloba ya nzambe. Merci beaucoup pasteur tokomi kokende vraiment na mwa suka émission na biso. Alors pasteur motuna mosusu eza boyi lelo soki pasteur mokambi na itonga akwesami na mbeba siko ba fidèle bana oyo azokamba bakoki se réagir ndenge nini soki mokambi akoyi est-ce que vraiment mokambi fa koya ça passe so mokambi mokoya pasteur eza nzoto te nzoto te eloko pasteur un beau pasteur asalaka bomaka nzoto te faza na épée mon épée mosala na nini mpona kobomaka nzoto mpo nzoto emonana te mais sikoyo yo moko pasteur so okoyi mais c'est grave bana sikoyo parce que yebi na bible mpe David akoya babi bénédiction babi moto aza likolo nde azobénir oyo wana se mais soki bato baza na se yebi bénédiction wana azobezali bato baza likolo nde bazoteya bato baza na se sikoyo soki okoyi bato baza na se bakomoteya odeko malédiction yango nalobi pasteur na bible David mpe akoyaka te David akoya oui David akoyaka na mwasi asoda na ye te akoya te ezaka niveau akoya te eza sagesse ya nzambe ezaka kati wana akoya te mpo soki akoya nzambe abosali alobi ke l'homme selon lequel nzambe alingaka bato bakoya David akoya te pasteur asko yebi ke eloko bongo eleka na temps David soki eleki lelo église ekopanzana ndako ya roi ekozala ndenge nini ata lelo ata même plus kala ndako ya roi ekozala éloigné na bandako mosusu mais sikoyo babi David amati aki komona mwasi oyo wana soki Betseba azosokola ezalaki toilette ndenge nini ya makasa bakangi donc pembeni na ndako ya roi donc eza yango te yango ndabi makambo ya nzambe fo fandi ozozonga mpe mpo mayele na biso mpe esalaka na makambo ya nzambe mpo moto aza zoba na makambo ya nzambe mpe akoka te donc mayele mpe esalaka cedi mwasi wana azalaki mwasi ya Étienne ebi Étienne eza 9 nations ebundisaka Israel 9 nations ebundisaka Israel mais ezalaka na Canaan yango nzambe azoba na biso na Lévitique abi bokeba mingi na bosala makambo bona kosala na Égypte te bokeba pe na makambo bokuta na Canaan donc na Canaan eza na bato pe bakuna bazala makambo mabe ça veut dire mwasi yazaki mwasi Étienne ya Étienne yango na David abotolaki ye po akoma mwasi na ye donc mwasi akoma lokwa mondimi na ye mwasi aza lokwa mondimi moni pasteur soka te maza mobali mwasi aza lokwa mondimi po babota mwana moko Christ iza mwasi ote ke katete David azoki mwasi ya bato boete yango te exemple comme tout le Salomon a na 1000 femmes au tana bondeni teza mwasi boete papa donc c'est que tu comprends na Bible bien te soki nga na comprendre bien yango moni ba ezalaka tam suko kweyo tozolo beza ko kweya nzoto boete meza ko kweya moko ya molimo te ya molimo ezaki volonté ya nzambe comprendre pour tout conclure que ezaki nde volonté ya nzambe yango moni tolobani tolobake nzambe azali kosepela na David mingi pe Dieu témoigner pour na David mais zaki kokoya na nzoto bote to mona ba pasteur bazokoya bote wana nde ba mabe. Merci beaucoup pasteur tokomi na suka ya émission na biso analyse ya mokolo lelo. Alors pasteur nengaki to suki sana sujet au toza na mois d'avril to tiko fête ya Pâques. Alors pasteur étant que mosal na Nzambe yo pana yo fête ya Pâques le belako nini? Fête ya Pâques eza fête ya ba juif. Fête ya Pâques eza fête ya ba juif. Rapidement moi Nzambe na Jean chapitre 11 au mona kuna za fête ya ba juif. Na Luc chapitre 2 au mona ke ba juif ne ba matana na Jérusalem. Eza fête ya mokili mobimba te. Eza fête oyo commémorer ko bima ba na Israël na Égypte. Nde Pâques yango wana. Donc Pâques salamaka quand tant bazo te ya mutu lo banzambe nde Pâques. Eza te ke o boyebo yango ba bi photo lia lipa eza sans levain. Ils ont des conditions ezali lipa sans levain ezali lipa oyo sans commentaire ya ba pain ezali yesu
c'est la parole. Mais ils ont des commentaires, il y a des virtes. Et puis, il y a entre deux soirs, il faut les conditions, il faut la sapate de ma colo, il faut la pianité. Les conditions, c'est déjà, tant que tu as le banzambe, ne bazolo be la Pâques. Pâques, c'est la makawana. Puis, les 14, le premier mois, ne va célébrer la Pâques. Nous colonions tout. Le premier mois. Ne Bible le bi. Les 14, le premier mois. C'est la Bible baline. Tant que tu as posé un tout télémi. Un wana téléma. Un zame. Yes, moi et mon père, nous sommes un. Jean 10, 30. Donc, tant que wana de, yo bano célébrer ce Pâques. Tombola liloba. La kisa baduke, yo zamona ya. Yanzambe. C'est du ko soit ne télémi. To ba problème ko ma casse télémi. Yo mona nzambe célébrer Pâques à l'honneur de l'Éternel. Pour comme ça nzambe. Mais ça Pâques que tu as beau le jour mo le gars sur les 18 oyo. Te wana ça Pâques ya ba to ba sala ngona nzoto. Merci beaucoup, pasteur. On est arrivé à la fin de cette émission Analyse. Balobi tokinda nango kakabou. Alors pasteur, ngaso na yambi wa pasteur na ngara moi lipamboli. Pasteur oloba moi liloba na émission au Analyse. Nalingi vraiment émission oyo et pamba makasi et kende liboso ke ezala pona ko bikisa ma ya milimo bato ndeko zolanda landaka émission oyo mingi zalaka mingi na site oyo cleboaoriginal.com etant nyonso to bando oleka okozala édifier okomona monena nzambe voilà yango na ngina pambola vraiment mosali kolo ya chaîne oyo patron César Ngadi Zamba pambola yo que na la chaîne oyo milimo batebele ezolobiko. Amen. Merci beaucoup Nayambi Yango Moussala Nzambe. Alors ce qui est un message ce qu'il y a souka au kopé ça na batnyos au balandi émission oyo opé ça bon message ko te pa ina. Et na pamboli li botana Nzambe nyonso yo occasion ya kolanda chaîne oyo émission oyo précisément na pamboli yo Nzambe na ngaza na yo Nzamba peso mayele apesa obwanya Nzamba peso makasi okoyate na nzela Nzambe lobby au téléma au sala musala Nzambe pour milima batwe bika. Alors on a profité pe na pamboli penda moi sinangai non pasteur Liba Landu na pamboli bana nganyoso na botibe bonanzoto Nzambe asa na bango lokola Neige Sarah Diedi Gaël Azalangola baza bango nyoso tout hein na boyepe nazo pambola maman Charlotte au azana Suisse baza bana toujours yangai nazo pambola vraiment baza ebele papa Jean-Claude Mata na Goma vraiment baza ebele petite sœur Godet hein oyo na lingaka mingi azana na Londres vraiment baza ebele Nzambe vraiment pambola bango mingi. Merci beaucoup pasteur naebi ke oezali premier sujet to betina pasteur mais tant nous sommes ngongé kopesa mais la biso soki Nzambe azongi te tokozonga lisusu to solana pasteur ba sujet mususu numéro ya pasteur ezawana o nyonso alingi abenga pasteur asolana pasteur numéro ne yangwana benga ye o solana ye soki pe ba sujet mususu ezali o bolingi ezo compliqué bino na bandaku bozozwa solution te bozoe bate makamongo kendaka ndenge nini bobenga numéro ya pasteur ezawana ou bobengi gradimu ya tokozonga lisusu pona kosolana pasteur ngana bino tokutani na numéro zo ya na bosanité hein ma concert Sarah Diedi na pesio bambote belé maman Ngouli de la presse na pesio bambote belé Mouna l'artiste na pesio bambote belé la douceur na pesio bambote Rens Mouya maestro et pourquoi pas maman Miline Zemba na Londres motema tous pepele ya mbetolo na bosanité Glody Kuma c'est Nzambe ya Norvège kabaka bangu chikuna les champions na Suisse na pesio bambote belé Rex Mbuluku casque bleu. Mon boss c'est César Ngadi Cleboa tulobaki na système Cleboa original na fusion et salami tozo memba bango kaka bongo ti bango moko ba kosenga pardon atape basengi pardon to tika lelo te ngana bino to kuta na numéro zoya. Au revoir. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail.
Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Original.